mbote bana na nzambe mbote lisusu wana ezali ngai mama Kiese fondation tosangana lelo nazongi lisusu na plateau tolingi tosolola kaka mwa eloko moko ya moke oyo kaka ebundisaka bana na nzambe oyo diable azwilaka bana na nzambe oyo diable atalaka na eglize oyo diable atalaka na mundimi moko ezali kondima. Na mokanda ya Hébreu 11 batalisi biso bato bazalaki ya kondima. Batalisi biso ke kondima eza assurance moko ya makasi. To kondima ezali munduki moko ya makasi oyo esilaka masasi te. Kondima eza eloko oyo epesaka mulende na chrétien pona ayeba kopusa na liboso na nzambe. Kondima elakisi ke ondimi eloko oyo yo olingi. Eloko wana vema oyo ekoti na motema na yo. Bien aimé, elakisi ke esengeli pe tolinga Yesu. Soko lingi Yesu ndengo lingaka mobali na yo ekozala malamu. Bien aimé, kolekisa doze te olinga mobali na yo na bana na bandeko na yo ke olinga Yesu Masiya. Kondima ezalaka assurance ya mwana na nzambe. Pe kondima eza base ya eglize. Yango monaka mutu azali na kondima te, mutu ayamba nano Yesu te avandaka na intercession te. Akoki kokota na ye na groupe ya priere me avandaka na groupe ya priere te. Pona nini azana ye mire te. Pona nini azana ye nano ya kokoka te, yangwana akoki kovanda na groupe ya intercession te. Po ete intercession etangama pona mutu nyonso te. Kondima pe etangama pe pona mutu nyonso te. Eza na bato oyo bandimela nzambe. Eza pe na bato oyo bandimeli biloko ya mokili. Eza pe na bato oyo materiele soki ezali te pona ye eza malade. Me eza na bato pe baza na maladi espirituelle. Maladi ya kondima bien aimé. Soki nana yoki mungongo na nzambe te. Soki nana sololi na nzambe te. Motema na ye ekozala malamu te. Na ye kopesa nanga vema ba chapitre ya ebandeli te me na ye nde kolendisa. Boyokaki na lobaki Hébreu 11. Soki botangi yango kuna bokende kokuta batata ya kondima. Batangi ba Abraham, batangi ba Enoke, batangi ba Moïse, batangi donki batu nyonso oyo bazalaki na kondima, ba oyo basalelaki nzambe na kotindika te, me ba oyo basalelaki nzambe na volonté na ye moko nzambe. Po ete biso bandimi ya lelo bakoma nde kotindika biso. Biso bandimi ya lelo tokoma mundimi po avanda na eglise foko insiste. Okoya, lelo nakoya te, mwana azobela te, lelo nakoya te, mutakotikila mwana za te, metango kendaka musala, soko ozwi musala na tongo, atakutu musala ngo fo banda 6 heures, oko se trakase na 4 heures du matin, olamuka pona obongama, okenda koluka, oluka mutu, oyo yo kotikila mwana. Mukolo kaka yo ozo signé contrat, anva kutu bapesa yo contrat ya musala, eso lukaki deja, esika nini yo okotika mwana. Mena liloba nzambe bien aimé. Toza kaka tango nyonso musika na nzambe. Tozo tanga kaka bambula biso tosala na kati na eglise. Bambula wana yo sala na kati eglise bien aimé. Ozo tangila yango kaka na musapi. Ebele bavanda na beglise 40. Oh, papa nanga azalaki pasteur. Soki papa na yo azalaki pasteur, yo za pasteur te. Soki mama bota yo azalaki mama pasteur, azalaki intercesseur, me yo za intercesseur te. Oui, toyebi yango ke Yesu pe abondelaki pona biso, me libondeli Yesu abondelaki. Yango te to kontinuaka lango ke tovanda komi Yesu sa abondelaka pona biso, biso moye tobondela ezate. Bien aimé,
tozali komikosa. Esengeli ke tosalela Nzambe na lolenge nyonso ye alingi. Bien-aimé, lelo naza na exhortation oyo ngai nalingi napesa na tongo na lelo. Alléluia. Ya liboso, bien-aimé, tika kobanga landa Yesu. Kondima na kobanga, bien-aimé, esimbaka te. Kondima ya kobanga esimbaka te, bien-aimé. Na lisekwa ya Yesu. Yesu asekwi. Yesu abimeli bayekoli. Me Toma azondima te ke Yesu abimeli bango. Toma andima ta mukete. Ndeko nanga, yo pe soko zalaka Toma na vie chrétienne. Keba. Yo pe soko yembaka na korali kondimeza te, keba basakanilaka Nzambe te. Esika wana yo mataka, ezalaka esika ya bimatela te. Eza esika ya busanto, bien-aimé. Lelo ezali dimanche. Dimanche eleki Yesu asekwaki. Tozozela komata ya Yesu, bien-aimé. Yesu azoloba na Marie, tika alozoloba na Marie mangandala. Na mukanda ya Jean 20, bien-aimé. Azoloba na Marie mangandala, tika nga nanu na kende pwete nanu na butite, bien-aimé. Yo senga kaka Nzambe asunga yo, meko ndima na yo eza wapi? Osenga kaka Yesu asimba yo, yo mukolo nini okose connecte na nzela ya Yesu? Mukolo nini yo kopesa action de grâce? Mukolo nini Yesu asopaki makila na ntalo po ete yo nanga tokangolama? Yesu asopaki makila na ntalo pona yo nanga tobika. Yesu asopaki makila na ntalo aponaki mutu te. Alobaki teke yo za ndoki na kokufa pona yo te. Alobaki teke yo za muyibi, yo za kuluna, ngai na kokufa pona yo te. Me Yesu Masiya ayaki kokufa pona mutu nyonso. Apesa biso bomoi. Soki totali kufa ya Yesu, bien-aimé, tala ndenge Yesu azalaki maltraité. Azwaki fimbu na esika na yo na ngai. Fimbu ebongaki ngai na yo tozwa yango. Me Yesu amikabaki mbeka, bien-aimé. Amipesaki pona yazwa na ye fimbu wana. Amipesaki pona betama na ye. Amipesaki, amitikaki vraiment baniokola ye. Ayebaki ke tango ayaki na mokili oyo ezalaki bele pona minioko. Bitumba Yesu ebandeli wapi? Ebandeli na mbotama na ye, bien-aimé. Herode atelemi na mukanda ya Matthieu 2. Herode atelemi. Herode bambuta mutu ye atinda. Oleba zonge pai na ye. Haleluya. Tango bake kokuta puissance ya mwana na Nzambe, mwana ya bebe o ya botamaki na lolenge na ye, bien-aimé. Puissance na Nzambe etakaki banganga Nzambe bao bakendaki kuna, bakotaki na louange pona adoration. Pona nini nyonso Nzambe asala yo ndimaka te. Lelo lisekwa ya Yesu eye. Yesu akendaki akufaki te. Yesu alalaki pongi te. Me Yesu azalaki na repo. Repo ya azalaki nango. Bible ezoloba kendaki kuna na enfer. Esika ya kendaki ko travailler. Tango mosusu yo nanga tozo comprendre te. Toyebika ko crucifie mwana na Nzambe. Me toyebi komibongisa te, bien-aimé. Tala kaka makambo asalaki. Akufi nano na masumu pona yo nanga. Alobi ke nakotika bongo te. Pwete oyo bakufaka liboso, bakufa pe na masumu, ngai fona kende kuna na enfer po ngai na travailler. Yo ngonga moko kaka soko bondeli, je suis fatigué. Na tongo na bondelaki deja. Moli akambala moko te. Pona nini ozalaka fatigué te pono tia bilamba na nzoto anva obima libanda. Ndenge yo ozalaka fatigué te na kolata bilamba. Bien-aimé, bilamba na zoloba ya kobima libanda eza kaka bilamba ya kitoko te, eza kaka bilamba ya feti te. Mutu nyonso oyo alamukaka ata kupe na ye toboka, ata elamba na ye eza salite, anva bima libanda akolata elamba. Pona nini siko tolata kondima te? Pona nini tolata kondima te, bien-aimé?
Pona nini tolata Yesu te? Pona nini tolanda Yesu te? Pona nini tozoko abandone likolo ya bisengo mokili oyo? Na eglise olinga susu kokende te. Otikala kaka na internet kolanda na internet. Bongo dimi na yo pesa kango wapi na internet. E bongo offrande na yo bien aimé. Opesa action de grâce wapi. Adoration na yo nani muta yo kaka yo. Pwete tango vandi liboso ya ekra. Oui, ya solo basali na nzambe. Bazote ya liloba na nzambe. Papa na yo ya molimo sikoyo eza nani. Bien-aimé, ebele bazo gêner na basali baza musika, bazo kosa bango, surtout basali o bazali na Afrique. Otinda kaka mbongo na yo, mutu yo tindila kambongo, aza memi pa musali na nzambe. Bien-aimé, tika kobanga ndimela, Yesu Masia. Kozala Pierre te, kozala pe tomate. Pierre wi atambolaki likolo na mai. Alobi na Yesu, soki vraiment eza yo mwana na nzambe, nalingi ngai pe, otinda nga opesa nga permission, natambola likolo na mai. Yesu alobaki nini? Yaka. Pierre na kondima bien-aimé malgré kobanga bangaki na suka, me kondima ya Pierre ematisaki ye likolo ya mai. Atambolaki likolo ya mai, abuakaki bapa bien-aimé, atelemaki kaka wana te. Nzamba permetaki, nzamba kitisaki mbonge, oye bangisaki lisusu Pierre, pona tala kondima na ye. Bien-aimé, Matthieu 14, soki tolandi yango na verset 28, toke suki sango tina 31, bokomona lisolo ya Pierre onga na zoloba. Toma Bible zoloba Yesu alobi ke ondimi pona yo omoninga. Pwete soko mona kangate, olingaki ondima te. Yangwana Yesu azali koloba na biso ke esengo ezali na ba oyo bamoninga ite. Kasi nde bandimelinga. Bien-aimé, molimo na nzambe bamonaka yango te. Mutu ayebi couleur nango azate. Yo ndima kaka na motema na yo. Mema kaka Yesu wana. Ndenge ozalaka motema moto soki ere leki. Mwana aza na crèche. Zala pe motema moto ere ya priere ezokoka. Nga naza nano na nzela. Nga nano na komite kata banzela yo za na yango. Pona kondima bien-aimé tambola. Okoma na esika ya losambo. Lelo pe losambo facilité eza na ba telefone. Me mutu aza na kati ya ndako alingi na ye kosambela te. Ngonga ya priere koki bien-aimé. Komi atiaki deja novele ya azotala. Théâtre wana epesi bayeke na motema. Azolinga kotika te pona akota na priere. Pona nini? Episode ya azali kotala nano esili te. Bien-aimé. Napekisi kotala théâtre te. Po ete ezali pe na makambo mususu oyo esalamaka na mokili oyo eza toli mpe bazopesa biso me kolekisa nde ndelo te. Era priere soki ekoki se connecte. Bien-aimé, oyebi eloko diable abundisaka eza mutu oyo atelemaka. Mutu oyo akoma motema moto po asambela ye wana diable alukaka. Diable abundisaka kondima na yo na ngai bien-aimé. Satana kotika biso te. Tanka moni ke yo zali mulenda, ngai yo za mulende, ngai naza mulende. Satana pa kosala nini? Abandaka koya kobeta bale na ye kaka wana. Na tuto turu ya ndako na yo, na tuto turu ya balabala na yo bien-aimé. Koyamba bapaya na tangwa priere te bien-aimé. Yamba na yo mupaya ava. Soko moni mupaya ke noki te wana probleme ezate. Na sini ya respect okoki ko déranger yete okota na priere. Na sini ya respect na lobi. Poya koyi kozala wana te lokole keko yo oke kota na priere. Tango mususu na chambre. Lobande bokota na priere bino mibale. Wana nde probleme ezate. Makamu mususu fo kobongisaka yango, fo kosalaka yango ndenge esengeli tosala yango. Satana abundisaka kondima.
Satana komone na makofi te bien-aimé. Satana komone na lupango te. Satana komona te kabeteli yo porte. Mais Satana azobundisa biso na ba art. Satana azobundisa biso na ba problème. Bayekoli bazalaki na kati ya barke bien-aimé, na kati ya bwato. Mais Satana derangeaki bango. Mais quelque part soki totali ezalaki Satana te. Nzambe alekisaka biso na bepreuve. Mais Nzambe atantaka biso te. Atindi bango bokende. Alobi na fulu bozonga. Po ete Yesu Masiya tango azali kotambola. Abandaki kozala na 2 groupes bien-aimé. Ere moko pa abandaki kobongwa na 3 groupes. Soki azwi badisciple na ye misato. Ake na bango. Bakomi deja 3 groupes. Mais Yesu azalaka na 2 groupes oyo ezalaka kotravaye tongo pokwa butu midi. Bayekoli na foule. Yo sikoyo oza na ngambu nini? Oza na ngambu ya foule. To oza na ngambu ya bayekoli. Po ete Bible ezali koloba na biso. Tango Yesu aponaki 72 disciples bien-aimé. Esika wane salaka ngai esengo makasi. Tozomona 72 disciples. Donc, moins 12. Moins 12 bien-aimé. 60 bakendaki wapi. 60 babunga nzela. Na mukanda ya liki 17. Bapesi biso image. Il y a 10 personnes bien-aimées. Bao bazalaki na maladie ya maba. Bao bazalaki abandonné. Bao bazalaki abandonné na kati ya Israël. Po ete na tango wana mutu soki aza malade. Akozala épargné po ete maladie ya maba. Ezalaki contagieuse bien-aimé. Ezalaki pe maladi ya lolenge nyonso te. Ezalaki maladi moko compliqué. Bako abandone yo. Meme Miriam na mukanda ya nombre 12. Miriam pazalaki épargné bien-aimé. Banda 7 jours bien-aimé. Balobi ke 7 jours wana ezali kotalisa biso 1 semaine. Mais Miriam punition wana azwaki Nzamba tiaki ye musika ya bana Israël. Nazongi na liki 17 bien-aimé. Bazalaki 12 tango bazolinga kobika. Yesu alobi na bango bokende na bantoma, bokende na bambuta monto. 9 ezalaki porté disparaît. Histoire na bango esuka. Mais Bible elobi nini bien-aimé? Mutu ya kondima, Samaritaine, bien-aimé, étranger. Yende mutu azonga ki aye ko remercier Nzambe. Bien-aimé, yo tonda na incrédulité. Yo oyo ndimaka na yo Nzambe te. Yo oyo kendaka na église. Mokruaka na yo na Nzambe te. Mikolo nyonso ozalaka lolenge moko. Ndenge français ezali koloba. Tu es le même, bien-aimé. Tu es le même, tu changes pas. Alléluia. O changeaka te pona nini? Changer identité. Changer identité, bien-aimé. Église oyo babengi mwasi bien-aimé, eza kaka mwasi kaka oyo aza différent na mobali te. Eza mwasi ya nzoto te, me balobi mwasi aza église. Mwasi aza église bien-aimé. Soko lingo sala likambo bien-aimé, sala yango mbala moko. Nakondima. Lobake nakokende, oui nakokoma, nakozwa, oui nakozwa yango. Koloba teke, nayebite vema soki nakokome, nayebite vema soki nakozwa yango, nayebite, okotikala kaka ndengwana nayebite. Bamisuso bazali nakondima, tanke bazali kondima kozwa yango, azui. Zamba pambolaki ndeko oyo azongaki. Babengi ye étranger bien-aimé, men Nzamba pambolaki ye. Lelo tokoma kotindika bato pona nguya ya église to pupula kazaka oyo apôtre Paul akangolilaki bato ezalaki puissant, me kazaka ya lelo eza ya bilakeli mabe bien-aimé. Kazaka ya bilakeli mabe. Tokeba bisika nyonso biso tozokota. Lelo eza dimanche bien-aimé. Nzamba tenga na motema na yebisa yo boye. Kesimba kondima na yo.
kondima na yo eza na maboko ya paster te, kondima na yo eza na maboko ya profete te, kondima na yo bien aimé okolokota yango na eglize te, o ndenge nakendaka eglize mikolo nyonso nakobika. Non. Nikodeme azalaki sacrificateur, abandaki kokamba bien aimé, azalaki mokonzi musali munene na kati ya Juda, me mokolo moko asutukaki, mwana na Nzambe tango ayaki alobaki na ye ke fo abotama mbala ya mibale. Jean 3 bien aimé. Jean 3 bien aimé. Lelo na ye koyebisa Nikodeni moko. Nikodeni oyo amataka na podium sans pouvoir ya Saint-Esprit. Nikodemi oyo asala biro pona kokushe na basi. Na ye koloba na Nikodemi moko ya mwasi. Oyo yo lingaka kwa tante basali na Nzambe. Keba. Fimbo na Nzambe ezali. Lelo koyi kosala ngo na kobomba mabongo lobi. Tango yo zosala ngo na kobomba m'eglize ezomona te, me Nzambe oyo tosambelaka aza wana mikolo nyonso, otambolaka na ye mikolo nyonso. Amen. Tozala baveugle te, tozala baveugle spirituel te, tozala baveugle lokola bandeko mibale oyo bazalaki kotambola na nzela na Emausi te. Bazali kotambola bakutani na mutu ya misato, bango bakanisaki mutu ya bilanga, nzoka nde baotambola na mutu oyo babomaki, mutu oyo asekwaki. Me Nzambe aveglaki bango, komi pe diable pe akokaki pe koavegle bango, pona nini bazangaki discernement. Peut-être yo na ngai pe toza na discernement te. Nikodemi pe azalaki na discernement te bien aimé. Komi azalaki na discernement te, yango siko Yesu alobaki na yeke esengelaki abotama. Tanka azangaki discernement, yango atunaki ngana komi mubange na kokota lisusu ndenge nini na libumu ya mama. Peut-être yo pozwaka batemi. Lelo sujet na yo ekoma kaka kondima ekoma na zwa batemi te, babatizanga na katoliki te, babatizanga na pasteur songolo mpakala. Eza pasteur te bien aimé. Eza pasteur te, na bandoki pe bazwa batemi. Ndoki azwi pe batemi, me abongoli pe motema te. Eloko vema oyo Nzambe aza nango posa, eza kokota na mai te na kobima, bongola nde motema na yo. Ndimela Nzambe. Ndimela Nzambe obika. Tozomona kondima ya Pierre, ememaki ye likolo ya mai. Bien aimé. Pierre atambolaki, ava abanga, ayoka somo. Pierre atambolaki bien aimé. Est-ce que yo poko tambola likolo ya mai? Est-ce que yo pozo tambola likolo bandoki? Est-ce que yo pozo tambola likolo mikakatan? Kondime zotalisa biso na mukanda ya liki 10, Hallelujah 19. Elobi na biso boye. Nkolo Yesu apesi biso bokasi. Apesi biso makasi ya kotambola. Ya ko marche likolo ya bescorpion. Likolo ya ba malédiction. Likolo ya maloba batata baloba. Likolo ya maloba ba mama na biso baloba. Likolo ya ba mai oyo basokoli la biso. Likolo ya biloko nyonso to banzete oyo batsela biso na base ya mai bien aimé. Likolo na nyonso batsela biso na biloko ya kolia. Likolo ya nyonso bien aimé, Nzamba pesi biso pouvoir ya ko marche. Yango na mwana ya mokonzi, tango tambolaka, zala fier, kotala gauche à droite te, ozaka ka firme kote yo zali ko kende liboso na kondima bien aimé, kozonga simate, pwete mukolo Yesu akozonga, eska kokuta kondima bien aimé. Alobi yango na mukanda liki 18 na verset 8, eske mukolo ngai na kozonga na kokuta kondima. Tomilengela baba, tomilengela ba mama, tomilengela baba, tomilengela o mukolo Yesu kozonga aokuta kondima Yesu. Tomilengela baba, tomilengela, tomilengela. Tomilengela ba mama, tomilengela baba, tomilengela Yesu akokuta kondima. Yebaka kondima na yo Satan abundisaka yango.
baprobleme na yo esimbaka te mpo ete satana alandelaka yo, me yo mpe kotika losambo te. Osala boyo okoki te, ozongisa boyo okoki te. Nga mutu nasambelaka. Non, bondela nzambe. Omoni mokolo nzamba kolongola bango pembeni na yo. Mokolo wana tango ko avance ekozala pona libela. Me yo yika kaka mpiko. Alleluya. Tozomona Arahabe abombaki bespion na mukanda ya Josue 2 na aparti ya verset 4 tina 6. Mukonzi ya Jericho atinda basoda bakene na ndako ya Arahabe. Me Arahabe abombi basuba, alleluya, abombi basali na nzambe likolo ya ndako na ye na grenier bien-aimé, alleluya. Me Arahabe alobi, namonaki bango balekaki ndenge toza boye, esi baleki deja lupango ya ndako oyo bakoti na baporte bakei. Bien-aimé, kondima ekangola Arahabe mwasi ya ndumba. Arahabe mwasi ya ndumba, bien-aimé, akangola mapona kondima. Nzamba itilizaki Arahabe andimaki riske, komi akokaki kokota prison, komi pe bakokaki koboma ye. Mena nzela ya kondima, mwasi ya ndumba telema, mwasi ya ndumba salela nzambe, mwasi ya ndumba tanga makomi. Haleluya. Poeta Arahabe azalaki mwasi ya ndumba oyakutamaki na libota, alleluya, na libota ya Yesu Masiya. Alléluia, gloire à l'Éternel. Tozomona Riti, bien-aimé, na Riti 1:22, Riti akomaki Betel. Mboko yebite, olobike nakolanda Yesu, nakolanda Yesu, nakolanda Yesu. Ruth alandaki Yesu, Ruth alandaki Yesu. Bible ezali koloba, Ruth azolakisa biso lingomba. Alandaki Yesu. Nehemi lingomba ya kala, Ruth lingomba ya lelo. Ruth alandaki akomaki Betel. Kiyendi ayebi kota azokende te, alobi ke nakolanda Yesu, kino Ruth akomaki Betel. Riti oyo azalaki Moabite, Riti oyo abotamaki na desanda, alleluya, ya bilakeli ya Loti, bien-aimé. Riti awuti na desanda ya Loti, bana oyo ba Moabite, alleluya, na ba monicien oyo Roti abotaki, alleluya, oyo Loti abotaki na bana na ye na desanda wana, bien-aimé. Esika Ruti awutaki, Ruti ayaki kobota Obede aye kobota David. Ozomona teke David pe awuti kaka na libota wana ya bilakeli mabe. Haleluya. Soki bolingi botalango na mukanda ya Riti 4 na dernier chapitre, bien-aimé. Okenda komona ke David koko na ye Rite. Haleluya. David koko na ye Rite. Pwete Obede mutu abotaki papa ya David, bien-aimé. Me Nzambe alokotaka mutu esika ya kutami pona atombola ye, asalela ye, bien-aimé. Tala kaka esika David awuti, tala esika Jésus-Christ awuti, na libota ya Abraham, bien-aimé, na libota ya David, na Matthieu, alléluia, na Matthieu 1, kuna bokende kokuta Tamara, bien-aimé. Kote mususu Jésus-Christ awuti na desanda ya Jida oyo abotaki na Tamar, alléluia. Bokilo na ye bokenda komona ngo na mukanda ya Genèse 38, bien-aimé. Je pense na verset 6, alléluia. Eko lakisa bino histoire ya Jésus, que Jésus auta wapi. Ya basanta baba, alléluia. Esther akomaki mama mokonzi. Wow, ngapena koma na ngata mama mokonzi. Mukolo moko Nzamba tangelanga mabunga te, poete gloire na Nzambe emata likolo. Bien-aimé, yope mukolo moko komata mama mokonzi pona kondima ya Mardoché, pona kondima ya Esther. Vesti atikaki place pona Esther. Alléluia. Esther 2:17. Esther mama mokonzi na ndako ya mokonzi Zeskese.
veste ndenga bimaka bongo na ndimite ka zonga ka lisusu pona kende kozongela biloko o tokabola babie ndenge biso tokoma babie wana ezaka ata mosusu ndako moko baplasa te babie wana ezaka ndako moko ezanga nango bakiti babie wana ezaka ntango mosusu lupangu kaka ya pamba héritage na biso zala na kondima po ete yo mpe mokolo moko zwa héritage pona nini ozongaka na ndako ya famille. Esther Mardoché abokolaki ye bien. Esther Mardoché abokolaki ye bien. Esther Mardoché alakisaki ye bunzambe yango pa akomaki na ndako ya mokonzi. Haleluya. Azana bomoi. Azana bomoi. Tango tozotala David na mukanda ya 1 Samuel 17:49. David azalaki ndenge nini yo poko yuko koma David. Bondela nzambe lo bapesanga makasi ya David na kwesa Goliath. Obanga ka bademo pona nini? Obanga ka bandoki pona nini? Ozana kondima ka tia liki, haleluya, liki 10-19 na nzela na yo, leka nzela tambola, zwa Efese 6, nkolo alobi nini, haleluya, apotre Paul azali koloba na biso, lata kaske ya sécurité, lata ntibale ya sécurité, lata sentire ya sécurité, lata, haleluya, chaussure ya évangile, haleluya, ndenge Jésus-Christ azali koloba, tango asekwaki na mukanda ya Matthieu 28 bien-aimé, à partir verset 19 à 20 alobi boye, bokende na mokili mobimba, bokende kokomisa batu nanga, alobi batu nanga, bokende kokomisa bango ba disciple na ngai, haleluya, bo baptize bango na kombo ya tata ya mwana, pe molimo mosantu, pe boye haleluya, pe boye kosabango bayeba mibeko na nzambe. Yo mibeko tia wapi? Obuaka. Discernement, obuaka. Désordre, otia na place. Koyiba, otia na place. Kindumba, otia na place. Koboto la mibali ya bato, otia na place. Koboto la basi ya bato, otia na place. Bana par-ci par-là. Obota, koboti kuna, oboti kuna, oboti kuna. Bien-aimé, eza mawa mingi. Eza mawa mingi na tango tozali. A Mardoché akomaki mokonzi na plasi ya Amanai. Talaka keloko oyo. Esther akomi mama mokonzi na ndako azeskese. Mardoché akomi kolanda jeskese na sima. Komi mokonzi. Ndenge tolobaka premier ministre, Amanai alongwe. Pete ya Amana ekoti na musapi ya Mardoché. Nzambala ya Mana ekoti na nzoto ya Mardoché. Tika ke nzamba lola apambola biso a suivre. Bamama boya tosangana, bamama boya tosangana, bana boya tosangana, nalisanga ya bana nzambe olifunda makies eponi mutute bakoko bana banetike obendika pe obaba nalisanga ya bana nzambe. Bien-aimé, tozo sala musala ezo continuer. Namura family musala ezo continuer. Nato sangana musala ezo continuer. Amura family ezo zela bino. Alléluia. Tozo sala ensemble. Yaka ne loko na yo pesa pa ya mama ntimba. Ntimba masakara. Ozane loko na yo yaka kotike pa ya mama kiese. Ata mususu poli yiko ede batu mususu. Musala tozo sala ezakaka. Yango moko kenda kotike pa ya mama songolo mpakala. Oyo azoko sokipe na banetike na bavevi. Lipa na yo ekosunga elamba na yo sapato na yo ekosunga pe bana etike. Bye bye. Esika video ekokuta bina ntuka. Bopambola mapwete lelo mama kiesa za ye moko azongi na plateau na kombo na Yesu Masia. A suivre. Hallelujah.